Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu, na une responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango oyo ezali koleka na kati na mboka na biso RDC pe oyo ezali koleka epai na biso awa ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino il faut boyeba yango ete mboka na biso ezali mboka oyo tolobaka yango tango nyonso esili kozwa ba blessure mingi pe tozali koyebisa na bandeko tango nyonso oyo ezali moma malamu toyeba na kopesa na mayele pona koporte implice na mboka po ete mboka na biso ekende liboso. Bandeko babolingo na kati na emission oyo tokolobela tokomi komona ete mboka na biso bato mingi bazali koyeba teke tozali na moma moko ya makasi oyo congolais nyonso tu il faut apesa implice tosangisa mayele po ete totonga mboka. Me na moma oyo tango bato mosusu bazali kozala na baide po ete batonga mboka makambo mosusu ezali kosalama na niveau ya baautorité mosusu kuna na mboka ezali kokamwisa. Bandeko babolingo na banzi ete bato nyonso tu bautaki kolanda makambo oyo honorable Yves Kisombe autaki koloba pe leki na ba internet mokili mobimba bayoki yango. Alors tozali kotuna eske biloko oyo ndeko mobali ya lobi oyo ndenge toyoki yango tobenga ye honorable tobenga ye kaka na kombo po ete bandeko babolingo une autorité na kati na mboka ata ozali na kanda il faut koyeba kozala na maîtrise okoki kosanflamme te kolakisa kanda na yo ezali neti opanzi garde bandeko. Tango ye abandaki koloba makambo wana na telefone pe koganga pe kokende meme mosika kofinga meme nzoto ya mama na yo bandeko ngai kutu na bongisi yango me ndenge afingeli yango bandeko na kamwe biso tozalaki kokanisa ete kaka bavoyu oyo tomona kaka na poto oyo babengi bakombatant ndenge bango bafingaka bato na lolenge wana me na kamwe na yoki yango penza oyo na matoi na nga moko mama Rosalie pe esali ngai somo pe malili na nzoto honorable Yves
Kisombe afingi penza ndeko mwasi na ndenge moko ngai moko nazali komituna ndenge nini akoki kosala babiloko ya boye epesi ngai pasi pe na mawa vraiment na regrete ya mingi pe nalobi ete mboka na biso toyebi te soki tozali kokende wapi tala kaka bamakambo oyo tozali kosala na biso bana ya mboka ebongo bapaya oyo biso tolobaka bapaya ntango bango bamonaka bamakambo ya boye bakopesa biso respect ndenge nini ndeko nakoyebisa yo eloko moko il faut koyeba yango ete kongo na biso mpo ete ebonga tozali lisusu na besoin ya bacomédien to baaventurier te na mboka eloko ezali kosala bato mingi na moto na bango bazali kaka na esprit ya deuxième république soki babengi yo honorable babengi yo honorable na ndenge ete ozali moto oyo ozali koservir mboka na yo me bamosusu soki balobi ete babengi bapesi ye titre ya honorable ye akomi kozwa neti ke ezala lokola bato bakoma kobanga ye ke moto azala meme na somo na ye te bandeko soki ozali honorable ozali yana mpo na peuple yo nde kutu moto ozali moto oyo ifo yeba ndenge ya kosolola na peuple me soki ene honorable akomi kofinga peuple nzoto ya mama na ye liboso ya media pe ezali kokamwisa bandeko babolingo mbala ya liboso na mona ete un député a perdre contrôle ezalaka te ata kutu balobi ete azalaki na kanda ya makasi mais il fallait azala na maîtrise ye azali moto oyo il faut azala na maîtrise sikoyo bino bozali koloba ete bino nde bakambi ya mboka bino nde bolingi ete bokamba mboka na biso Congo mais bokokamba mboka yango ndenge nini soki bino moko baresponsable bozali na maîtrise te na mwa makambo ya mike miko tozali komona ata balobi ete mwana mwasi yo na makaki yo respect okei mosika mpo ete ofinga meme nzoto ya mama na ye wana mpenza ngai mama ozali nazali contre ngai nazalaka contre ya bato oyo bafingaka bato nzoto ya mama mpo ete ngai nayebi nazali mpe mwasi nayebi ete nzoto na biso bamama ezali na valeri ya makasi koleka mpo ete soki nayebisi bino lelo bato oyo bakota na se ya mabele likolo kaka ya nzoto na biso bamama bandeko moto akoki koexplike phénomène wana azali te soki nayebisi bino bandeko mibali oyo bafukamelaka biso bamama mpo ete baluka kaka nzoto oyo bango bafingaka moto akoki koexplike phénomène wana azali te soki nayebisi bino mibali oyo basombela biso basi bamotuka mpo na koluka kaka nzoto wana bamama moto akoki koexplike phénomène wana azali te soki nayebisi bino mibali oyo basombela biso bamapangu mpo na koluka kaka nzoto ya bamama moto akoexplike phénomène wana azali te soki nayebisi bino bamibali oyo bazali lelo na prison oyo balungaki kaka bayiba bambongo likolo ya nzoto ya bamama moto ya koexplike phénomène wana azali te alors il faut bozalaka na respect toboyi te soki honorable Yves Kisombe azalaki na kanda il fallait kanda na ye ayeba komesure yango tala yeba makambo mosusu alobi a perdre contrôle sa meme ayeba nzoka nde bato wana babandaki koenregistre bamakambo nyonso azali koloba alors toloba sikoyo bomoni teke crédibilité na ye ekwei po ete aza sikoyo na devoir alinga te aza sikoyo na devoir il faut asenga pardon na bamama nyonso tu ya Congo mpo na mwana oyo abimisi ye il faut senga pardon wana mpenza ngai mama Rosalie nalobi yango soki asengi bolimbisi mpo na yango te ngai mama Rosalie nakotikala jamais
kolinga lisusu moto wana na vi na ngai po ete eloko asali ezalaka te nazalaki moto oyo na bandaki kosepela na mwana mobali yana mingi honorable Yves Kisombe na mwana bageste ya kitoko asala na mwana bamakambo mingi ya malamu asali mpo na mboka me na kosenga na ye atelema asenga bamama nyonso pardon mpo na kombo wana oyo ya bimisi parce que wana penza en tout cas a touché point ya mabe est-ce que ye honorable Yves Kisombe tango azali kofinga nzoto ya bamama azali na mwasi na ndaku te tango ye azali kotelema mpona kofinga nzoto ya bamama azali na bandeko ya basi te yo moni teke tango azali kofinga ndeko mwasi nzoto ya mama na yo ezali lokola ofingi mpe bandeko na yo ya basi yo yebi bato boni oyo bavi na bango ebeba likolo ya nzoto ya bamama yo okanisi soki nzoto ya bamama yo ozali kofinga en public soki ezalaki yango te yo elingaki ozala na mokili oyo po ete nzambe aitilizaki kaka voi wana non en tout cas tokosenga na honorable Yves Kisombe en tout cas il faut asenga pardon mpona bamama surtout na signe ya respect tokosenga na ye asenga pardon mpona signe ya respect na bamama congolaise nyonso po ete eloko asali ezali yango te ezali kopesa pasi mingi papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba vraiment ezali kosala ngai pasi mpe mawa komona ndenge nini honorable Yves Kisombe a perdre contrôle na babiloko auti koloba vraiment ezali pasi mpe mawa moto oyo azali responsable na kati na mboka il faut azala moto oyo ayebi kozala na maîtrise soko ozali na kanda kolinga te obanda koloba po ete okobimisa likambo mosusu oyo okanaki te ndeko honorable Yves Kisombe tokoyebisa yo boye ozali député ozali moto ya peuple ata soki ndeko journaliste tango abengaki yo motuna atunaki yo esalaki yo malamu mingi te mais yo ozali responsable mokambi monene na kati na mboka olingaki kozongisa ye na nzela kotalisa ye koloba na ye na ndenge ya bosembo sikoyo tala ndenge ekomi ete na mwana mwasi wana journaliste oyo bandaki kofinga na yo bato na mokili sikoyo bakomi komona ete bakongole bakomi komona ete sikoyo yo nde obimi voyou po nini mpona kozanga maîtrise yango wana tozali kosenga na ndeko honorable Yves Kisombe vraiment sala nyonso tu oprésente baeskise na yo liboso ya bamama congolaise nyonso tolobi malamu liboso ya bamama congolaise nyonso mpona malobo oyo bimisaki oyo ya nzoto ya mama na yo po ete tokoki kozongela ndenge oyo olobaki te mais il faut tobongisa yango malamu nzoto ya mama na yo ezalaka te ozali moto oyo moto monene na kati na mboka po ete ozali molobeli ya bapeuple ozali moto oyo il faut ozala na maîtrise okoki jamais koloba likambo ya boye po ete sikoyo na bato bakomi komituna eske oyo azali ya solo député to azali kaka moto oyo azali na ye kaka moto azali kosala na ye kaka mbuyima na kati ya gouvernement na kati ya parlement ya bakongolais vraiment tokosenga na ndeko honorable Kisombe alekisa message asenga pardon na bamama nyonso po ete ntango obimisaki liloba wana ezali neti ofingi mwasi oyo olalaka na ye mbetu moko ofingi bandeko na yo ya basi pe ezali mabe mingi honorable zonga na nzela toyebi ete ozali moto ya bosembo zonga na nzela meka ko passer message ya kosenga excuse mpona bamama congolaise parce que okei trop loin ezali malamu mingi te mama Rosalie nazongiseli yo maloba
Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment eloko biso ba mama na minute tozali kosenga na honorable Yves Kisombe a présenté ba esquisse na ye devant ba mama congolaise nyonso, surtout pona honneur na biso po ete soki ezalaki kutu mwana ya kulu na bimisaki liloba ya boy tolobi te no wana ezali ndenge na bango. Soki ezalaki kutu moto moko ya ndenge na ndenge tolobi wana ezali ndenge na bango. Ata tango bakombata na poto babimisaka babiloko ya bongo liboso ya kamera toyebi ete ezali ndenge na bango. Mais etant que honorable tosengi na yo honorable Yves Kisombe présenter ba esquisse pona kozongisa kilo na biso ba mama po ete na tango oyo vraiment tozali touché po ete ata kutu ndeko journaliste asalaki mabe mais mona non wana penza ezali humiliation, ezali kaka ndenge moko na makambo ndenge balobaka soki balobi ete ba mama bazali violé ndenge moko kaka po ete tango yo fingi ba mama na kati na maloba ya ndenge wana ya kilo ezali neti oniati biso ba mama pe olongoli valeur na biso lokumu na biso obwaki yango na mai. Yango nde tosengi na bino bandeko pe honorable tosengi na yo vraiment meka ko présenter ba excuse pona ko zongisa biso ba mama na esika na biso ya bokilo ya bo mama pona ko pesa pe respect na mwasi na yo na ndako, pona ko pesa pe respect na bandeko na yo ya basi, pona ko pesa pe respect na biso nyonso tu ba mama congolaise. Na bazi ete wana ezalaki message oyo to passé yango pona honorable Yves Kisombe vraiment to yoki pasi mingi tozali koyeba te soki vraiment ata ozalaki na kanda il fallait ozala na moi retenu muke mais okei trop loin pe tango ozali koloba na kanda o perdre contrôle okomi koloba n'importe quoi ozali quand même mokambi na kati ya mboka. Il faut koyeba ete mosala ya ba journaliste ezali kaka ndenge wana journaliste azali akoki koyela yo mwa likambo moko boye oyebi ete koki kopesa okanda me yo il faut yeba ndenge nini ya kozala na retenu ya koyeba ndenge nini ya kobimisa mpe maloba na yo po ete eblesse bato mosusu te. Tala ete yo lobi ofingi mwana mwasi yo na nzoto ya mama na ye mais ezali sikoyo econcerne biso ba mama nyonso tu pe toyoki pasi mingi na motema. Bandeko mpo bolingo nakanisi ete biso na oyo tosilaki komona na honorable Yves Kisombe oyo asilaki koloba tosili kopase message na biso pe tosengi na ye asala nyonso apresente ba esquisse na ye po ete ezali pasi mingi na biloko ndenge euti koleka. Vraiment meme ngai moko mama Rosalie nalingi kutu kozongela lisusu koyoka ba makambo wana te po ete esali ngai pasi me tosengi na honorable Yves Kisombe a présenté ba esquisse pona lokumu na biso ba mama. Bandeko bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko bolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli